Oyo yebi po yo a mona parler. Maman formidable. Maman formidable qui est Naomi Barcelone. Azara n'a pas problème na batute. Azara n'a pas problème na batute. Donc na yebi na ngati yom to tuni question na yo. Au 40e fois na yamba yo mo arabe Barcelone na coquette. Kaka na ko be ba le ba ki ba chrétien ki mutu boy aboka ki Barcelone. C'est rapper photo ya Barça. One émission oyo tali. Na émission ya leketu. Oh. Ce que c'est que songi oyo a panza bat na top vous êtes dans Barcelone. Oh. Na c'est quand l'émission on marambo vraiment. Barcelone au Panzabat, maman formidable, maman formidable au Panzabat, tout le monde a ndengeni. Muna mutu, asa la guitare na ye. Comprendre? Au Barça, maman formidable, mon guitare na koki. Fona lungwana sa maramnanga. Lungwa l'aise. On comprend? Siko, songi ngo par rapport ya nini. Pour dalinga bi au mona mwasi moko yebwe azana courage kasu miso kaka beba ngona ba songo tobo bata ba shosho. Oh. Donc c'est bon babanga ye. C'est babanga formidable. Non, c'est bangonde babanga formidable. Oui, bangonde babanga ye. Gas. Daling peninga zabonga azape YouTube tata la ko tape YouTube te moyen pe mona ba 100 000 vues au sala rapé zati e po ya. On est au fond di po to fa pe na comme muti ya. Oh mais yo za porter parole ya Barça. Comme Barça ninga zabonga bi nga Jemima ngala concerter na acoustique. Ngai maman na le. Ozo mona sko biloko ngo. Au moment où yo fandi ozo luko o ya ko ba n'importe quoi émission. Or kuna maman formidable a boule acoustique. Ngala banga te so na tala ke mission na baloki na tala ki ou soit to tikela ngata na hôtel émission na bien pour na tala ngote siko so ka bi donc c'est que ya sala ko ngana yo répondre que ça le tout à répondre que c'est les questions tu ni abi hôtel la aux hôpital ya kotala Barcelone TV abi avec côté na YouTube te a moins ba 100 000 vues na blonde. Bon est-ce que obligé y fatala y fa atala la chaîne na biso YouTube, ça va belle victime toi à la rangote. Et ça m'a ramené yé, ngate. Ba propos na yé. Zo comprendre. Ya le bagoye ba chaîne à Barcelone. Mais c'est que c'est tout ça ba jaloux. C'est toi ba jaloux. Par rapport ya bataketo. Donc faut tikango. To tikango pour retourner dans 21e siècle. Les lopas na basi ya keto barati. Moi moi ce que so comme lugo ta keto. Bari de bimone longi. Tika bongo. So comprendre bari de bimone longi. Donc sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 mokonja bas. Il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague de télé loi sur le biso marambia. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas otoyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV. Donc aluta continue Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV où il y a les boss, les patrons JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abord la confirmer nana roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie ba européen botondana. Pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nenga ilusa Victoria est certa. Amen. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis là, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Eh bien, déjà bonne condition télévisuelle à vous tous au Bozo qu'on a de partout à Tozawana vraiment pour que tout ça nous toujours Moussala et na place ya Kalaboé baka Toazondo malgré changer combo Tozawana avec l'artiste Otoko Solanaye. Mon invité na Bomino Combo là je commence d'abord par dire merci na équipe costume pour accompagner ngala ça par Guy Soloy derrière la caméra et merci encore une fois Darcel Izina Montage. Merci à ma partenaire tout
au beau ça qui me salue là toujours qui toko ba soutien na bino et ça là vraiment plaisir. Mon boss JB Kumaluta, bonjour de là où on a la biso le vrai pétrolier de Dallas Willy m'invite les coffres forts. Il y a un gros bisous à Ado c'est un maître Sengi depuis la Suisse mobile. Un maintenant c'est qu'il y a Pembe papa na Rossetti du Sengomoka. Voilà, merci encore pour la maman tout beau soutien na Rangai donc la Chine merci pour la soutien na bino bana membre ba chinois hein ba maman to bino tout na linga bino moi mingi na lève nous moi fort. Merci na maman Liliane depuis quelque part, maman Yolande, merci beaucoup à maman Belgique Léa il y a 2 hein voilà ba maman na nga ba pesanga conseil par rapport à Moussala et aussi merci sous na maman Belgique 4 écoute linga j'ai mis na lingi pour être voilà donc maman va conseiller pour que Moussala na ngeleka bien merci na bino tout boza de partout à qui m'a peu malama électrique ba gros bisous na sana invité na nga bo ba nga ko bolinga yamba trop parce que ba koloba elle va réfléchir par rapport à un sujet belé. En tout ça, on a une émission. Voilà, donc là, il s'appelle Lalou. Hein? Donc, Lalou Babia, monsieur le Flamingo. Donc, tout sur la ligne, belé. Tout ça, sur ce plateau, Fungola, on a invité. Donc, il y a des Mabi Mokolamobé, na Paris, mon grand frère, merci. Pour notre soutien, na tiaki. Ça linga vraiment plaisir na madame. Hein, bozala bien merveille ma bibi ma petite sœur exaucer ma bibi ba lobby na petit daddy wana baleki nanga tozana yemoko Lalou Babia Lalou boni. Ouais, bonjour, Jemima Ibé les gros bébés de la presse et bonjour na ba ndeko tout bolanda biso en direct il y a Congo Victoria. Il y a boss des boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers na kata ba Dallas wana na pesi ba mbote belé na mon boss RK Mouchanga Champions League babi mutana lox soin na ba lion wana moninga batu ya Guilain de Rio na pesi ba mbote mokonza Brésil na pesi ba mbote na Naomi Barcelone mon boss Naomi Barcelone ba mikolo ba benge maman formidable hein maman formidable en tout cas Naomi Barcelone maman formidable on ba fan ba pesi moi na mokili faut ça na ba fan ba pesa ba ko mbote belé na mon boss ya Charlie Nongi vie de loin mon papa babi merci vraiment na marambezo sala et ba mbote belé na Jefferson le père de jumeaux babi Mwasimo et bien Hollande biso Brenda Bafo en direct ya Maroc camarade ya Kecha Bukeli la Bourkati moi c'est mon sotalier au CPL ba mbote na ba fanatique tout bolinga la lumikolo bo continuer toujours ko linganga surtout ba boni na biso ya Naomi Barcelone TV donc voilà quoi la lelo no yambio to so manga munyonso promettre nga que to so la tout et peut répondre pour na boye comme oh non lobate to so la na eza plateau na yo ya munoko na nga tso na bino répondre na nga te ba tsanga ti munoko no mais mi super fan balinga po le oui nga na kana respect ba fan na nga po ba on basala nga po na zala da ba on basala nga ido na respect belé na ba fan na ngo mama Fadi na kati États-Unis lo ba na nga Lalou yo za mwana biso donc na pena mwana ba mama tout ça nous mission mon bolo ba ki non par rapport ba regret na yo ndenge ya Karine déjà comédien mon boye na so atala ke mission abenga na bonde ba lado na ba sopana asopanye bambi wana ka luka ba base pas la succès na théâtre azo yo kala te nga ba die menacement Karine yo tanga komboti te na tanga komboti muta parce que ba kati bongo wala mbasima ko se confier sur nanga Karine Mokonzi la baronne ba autorité morale la baronne lobito so la na abenga Barcelone Master Barcelone. That's go au niveau ta Master Barcelone na rana ba. Batmo ba rana ba succès. Ozo comprendre otali Karine Mokonza na succès. Otali Barcelone na succès. Ozo comprendre. Barcelone abi Karine Lalou linga kufa abi Lalou za aventure na seka fort mamba lo ba. Donc na sepelana fort. Moni Karine na sepelana nga fort en tant que collègue na ya Moussala. Ozo comprendre nga pe na sepelana mingi. Il y a courage en tout cas à quel besoin mutual lobby na obongo ya luka base bon Karine na kombo na théâtre na succès de nga ongo dembela kana sima Karine wala ba propos na ba dembela ka mutu azana makambo net Karine na makambo ba de oui na dembelier on dimi na ndimi yango ngala boya te zoko ma ba Karine ba mangetela donc soka kine manga ntsafu be mubesu na ngana landate po ba ebele pe ba manga mubesu ba tela te parce que Karine tela ya mbona landi na ngai na pesi
napesi tonton Félix Grembo Tebele babi wana mobala Karine Mokonzi bambote ya wana papa donc voilà comédien lo ibongo ah na seki oui biki monsieur bandi na show déjà ngaye massa na bina filé élève du maître biso zelana déplique pomba nuance massa na abi osukisanga nde natanga babara poto tout ça lomona Gabriel yeso abi otanga sala ka ona yaki spectacle live zoko mwanz ko kuna tellement ndo osukisanga zate depuis Gabila Lourien ngana osukisa yo c'est que ya kota ba place abi ngana osukisa yo mais est-ce qu'on fait dans la répétition non que pas na répétition na lundi a maiti ngato betani ba plan wana donc ça la wana et ça le bien donc comme ça dans mon cas peut-être tout ça wana pour que tout se là voilà le monsieur bani nango déjà na elengi batu bo bongama parce que makambu na lo balelo et tenez-vous prêt la lou bakambele kana entre Caleb na boss na bino Naomi Barcelone par rapport à mbongo voyage et les cas sans suite to ebate soka zwambongo da zwambongo te yana baba fela bi makambo pendenge comme zonga bo est-ce que Barcelone azwaka mbongo ne ya kale poto mona ka vala ka mongo nie ba ya ka mbango na internet makele mais soko zuli kamo le pozonga pe na internet bon makambo ele kana ki na zuda mbongo na bozonga ali susite est-ce que Barça makambo na kale be sila pena azwambongo ne la famille reste famille. Et papa vient aller kiné botika la toujours ya repanzanate et babi le linge sale c'est là va famille donc makamwana kutu et wana kutu donc tonton Caleb to kebana na pese bon bile nga benga tonton tonton Caleb président Caleb bobongisa na bino donc wana da famille donc wana kutu tolobela ngo tolobela ngo donc wana ya famille donc au mona te président Caleb na ba film na biso. Ok. On peut ça maramdo. On a goûté. Donc on a famille. Voilà. Pas inquiétude qui par rapport à dossier à Siko, il peut sonner Elise, même quand président Caleb na Elise voilà. Mais tant que comédien, moi commentaire OK hein. Le ngona le côté bassa. Mais tant que comédien, ba bloka bongo, oko kolobani. Ba bongisa et surtout biso nyonso ba comédien. Donc ba bengana ba bongisa. Moko za comédien mais moko yo dans Nzonzinge mais Elisa dans Nzonzinge te ya mona important kuna te wana za maramna bango so comprendre wana maramna le basala marambo wana ngana yo to zali na sote so comprendre donc ngana lo baba bongisa c'est la famille ba bongisa ka donc papa na mwana qui ma po Elisa do kangisa batu ya jeté bino to boko banga boko mo soigner la langue non obangisi bato ngana banga te ngana banga te sauf que na ba vérité akofunda na l'état afunda nga non est-ce que tu sais comprendre afunda nga soki ngana na likamuna enda fundinga mais soki ngana na likamuna ete c'est fingi par rapport à dossier na kala na banda ofinga ngo ndenge nini parce que ngana dossier on a yebi yango te nde basala makam na bona yebi te donc ozo comprendre président Caleb c'est mon président Elise c'est ma sœur donc entre bangomi balé babongson bien voilà donc Karine Mokonzi la baronne madame Feli maman Château camarade à Barcelone il y a Naomi Barcelone talasco niveau Barcelone on a ba camarade bon ba camarade mo ba succès Karine Mokonzi la baronne oui bigi ngai bo benga nga mikolo mamasongise.com YouTube basala ngondenga inde bomona ngabo to basala ka YouTube basala ngone pona gros bébé na koti bikota kota na kota kana chaîne ti ya leketu te wo na cliquer tui ete émission ayambi darling darling na ngake minga aza comédie le mona sepela kana ye na ba parcours depuis na et pas ya nana lumière pas souza donc na yo kamaka muni oyo ye ayebi na koloba. Alors, bah propos comment on a tout à combo suko darling à lobaki na moi qu'on dit moi genre na mituni darling na Barcelone bazo welani avant la côte on a profondeur oh yo yebi po yo a moi la parler maman formidable qui est Naomi Barcelone. Azara n'a pas problème na batute azara n'a pas problème na batute donc yebi na ngati yom to tuni question na yo 40e fois na yamba yo mo ka be Barcelone na coquette kaka na ko be ba lo ba ki wa chrétien ki mutu boy aboka ki Barcelone c'est comme si kombo ka na Moïse Mbi frère Moïse Mbi
ayemba na nzembo moko nayebi ndenge bandaka oyebende suka nayebi pe ndenge esukaka suka nango biso kam tobima balongi. Pourquoi tobima balongi mpo nde balobaka ya nzambe etikala ya nzambe ozokomona donc nga mama formidable aka na baproblème ya bato te yom do lobi yom do otuni question mpo nga nayebi te émission nayebi pe te donc nga nayebi te donc mama formidable nalandaka YouTube makiasi makiasi omona émission na te le makambo tuna loba anga nazo informer yo to loba bongo en fait yom do yebisi nga nga na gile concentré na ota ba film na biso na Naomi Barcelone des bêta ba 120 000 cas na un jour ba émission na nga kati donc nayebi te Debe booster ba émission na ba pièce na bino biso to tsaka na YouTube koti ndenge ba fan maman bango bande ko sa makamno masala kasala ba ko tala ba ko tsaba commentaire ba ko aimer zoko ma biso ba aimer ba tsaba commentaire wa sakana te to beta ba 500 commentaires les mona ba ya Gabi Gabriel Bolembo wana ma sœur na so chaîne ya Gabi e osala nga ba frisson na bi ya Gabi ba kendaka mwana mongo lu skole ki ne Barcelone batindaki abi ya Gabi fongo la chaîne wana succès les salo makam kende na ba domaine moko bo sko muta bongo sana ba problème na ba dine voilà na tuni obongo pola ni ba fan na nga bolinganga bobenga nga penante o moni songi na nga te loba mais na telle émission ningi na comprendre bo excusez nga na Top Vision na nyango la ba comédien ou aza responsable wala ana contrat na Top Vision parce que na vu que Barcelone pas na Top Vision à Longwa et tika loko la darling tatika la kuna siko na ba propos darling à lobby na kata Top Vision ba msu ba kendaka par rapport à ce qui songi siko tant ba bon ba zo côté photo à Barcelone na zo comprendre te que bakamuto le cas la Barcelone qui na Top Vision qui songi donc tu vas na créer ngo daka Barça ndenge na comprendre on a le bien pourtant ba ke no ba tebe ba longa na Top Vision par rapport à qui songi na moi ba otaka pe photo ya Barça one émission na émission ya lekechu siko c'est que songi oyo apanza ba na Top Vision de Barcelone na c'est quand l'émission on makambo vraiment Top Vision d'abord Isa papa na biso Yves Lubamba papouche na pesi ba mote belé na ba respect na ye on comprend voilà Barcelone on pense ba maman formidable on pense ba tukuna na ndenge ni muna mutu asala kitana ye comprendre Barça maman formidable ba mona kitana ngai koki fona lungwana sa makamnanga alungwa l'aise contrat ne style abo ino renouveler alongwe abina risqué à sali chaîne naïe. On comprend. Et puis maman formidable ne bandela à sali chaîne d'après ça chance à atteindre. Qui est aussi. D'après ça chance à atteindre sous-estime trop. So comprendre. Abunda yemoko na chaîne naïe. On comprend. Siko songi ngo par rapport ya nini. Pour dalinga bi au moins moi si moi yebe azana courage kasu miso kaka beba ngana ba songo tobo. Bata ba show. Oh. Donc c'est bon babanga ye. C'est babanga formidable. Non, c'est bangonde babanga formidable. Oui, bangonde babanga ye. Gas. Pour comment y refanda ozawana pour observer abatu pour créer la rabat makambo. Donc moun dia soit za show ndaka songi n'importe quoi. N'importe quoi. Misu clair. Bon c'est la niveau na pexi bon comme misu clair. Bon bah comme mis sous clair n'importe quoi c'est n'importe quoi darling peninga zabonga azape youtube tata la kota pe youtube te moyen pe mona ba 100 000 vues au sala rapé zati e po on est au fond di to faire comme muti ya oh mais vous porte parole ya Barça comme Barça ninga zabonga bilanga j'ai mima ngala concerté na acoustique ngai mama na le ozo mona siko biloko ngo au moment où yo fandi ozo luko o n'importe quoi émission or kuna maman formidable a boule acoustique l'air yo fandi pour ça la babilo mzu maman formidable zo boule ndenge ni na ça la playback to ana posa makambo wana na ba mituna biso na misana biso to ana posa ba makambo ba fertilité ote ya royaka na écran o ya créer les batu makambo o eza bongo te yango te même ba fanatique batala biso balinga biso pona makambo te
ozo comprendre bango bazela tout ça là bango musala malamu ba sepela et darling a raison avec il a ça aibe daki tell ba bongo moi musala na ya répondre oh aibe que moi musala ba batango su bongo kasi tell lo be bongo aibe que yo ya o soda basa o yo répondre ye alobeka makambo ya monaki ngana yo répondre yete pona yebite na tele émission yo mdozo ko apprendre ngango na yebi yango te ezali na YouTube ya tiko ça ba sambo tali na mais le na lo bana yo émission boy no na lo bana yo na lo bana yo oui ngana banga te so na tala ke émission na ba na tala ki ou soit to tikela ngata na hôtel émission na bien pona tala ngote siko so ka bi donc c'est que ya sala ko ngana yo répondre que ça le à répondre à question les questions tu n'as bi hôtel aux hôpitaux à hôtel à Barcelone tu vas bien avec côté YouTube té à moins ba 100 000 vies na blondé bon est-ce que c'est obligé y fatala y fa atala chaîne na biso té YouTube na ba belle vie TV toi atala ngote et ça maram na ye ngate ba propos na ye zo comprendre ya ko ba ko ba chaîne à Barcelone mais c'est tout ça ba jaloux c'est toi ba jaloux na mitié nanga c'est toi ba jaloux lalou toyebani j'aime s'il vous plaît expliquer ka toyebani moi ne toi boy toyebani non comme ka Barcelone na bisolo omoko na bisolo omoko otobeta lisola to vision et alors on a quartier la terre ba fait na sonyo su ba ki wana ba fali pour pas les king ba ngo tout ba ki wana et comprendre ba on os ba banana ni ya Koffi Olomide et lelo yo mwana siko asala nini akenda lelo na zo ko chapeauter c'est fali pour pas les king mais oui siko selon ne bazali na top vision na bango tous maman formidable m'da chapeauter chapeauter eza tana ya na lupemba na ye pour la chaîne kaka pour la Barça TV kaka so Barcelone TV qui a tout na kaka pour bien na chapeauter to rota ba fanatique ba otala biso tout ça battle entre à Barcelone wana yo luka batno oyo moni ota na chaîne ba chaîne be na ko atana ba chaîne atana na ko linga mutu tout ça ba vantir te ko linga mutu ne ba fande ba linga ba to tango lokwa bongo tala tela ba commentaire sikoyo na ba commentaire ne bokoma ba fan de komelanga yo je suis Barcelone na comprendre que na do compter je suis Darlene Palata na ba compter kasi po le bongo ngana obi tout battle bon ba fan ba bongo na ko la TV c'est non nombre na bien je mato so la ba fanatique ba hôtel biso ba yo kanzande ti tona biso tona problème na ndeko yo tanga ko ezomona ke bona problème introduction émission olobinine ndeko mdaleka une émission aloba makamna yi siko donc est-ce que biso ndona problème na yi ce biso ndona na problème ndeko neto ngato leka na TV awa pam te Barcelone leka na pena mingi na TV mais ana problème ba tout temps leka ndenge nini baleka na TV sozana makamba salade sozana makamba olobati yo yelo kana TV na makamba olobati oye munoko elobaka to esumuka mingi oso comprendre munoko elobaka to esumuka mingi Barcelone maman formidable ana aza vraiment artiste abotama artiste zoma ya mona eloko nyonso salaka esimbaka o comprendre esimbaka mutanketo soka yefa panza batu alingala sika kaka yende mutu aza soki pendenge nini bablo kwa na zana bisoloko webi comédien mo Ada Ilunga eke Ada Ilunga a joué na Viva Riva ya film wala akala wana webi ke Ada joué voilà ce que tala niveau savoir o Ada na ngona monde art mais soka fan na TV bien devant batu alors parce que na Ada Ilunga eza pour na Barcelone le lot na comment payer ba car pour na Barcelone be bobo oh bobo be Barcelone na bien oye mutabisa da bobo et c'est comme si Barcelone expliquer pas tu vas comprendre ko yaya c'est bon neto za boye toyebani bien bateva kisasa na faire YouTube zo comment et Barcelone da Zouab Ada Ilunga atena ayana na Top Vision na ba film na ye lelo et ça
Ada Ilung, Azara clair, Tasco Ada Ilung. Donc ça, il y en a qui n'a pas bobo, Azaka trop local. Azaka trop à TV Kayaki. Mais ma biso no souza bon, on a trop kinit. Na libanda nem doit comme c'est international de Barcelone. Voilà. Mais boboté. Ara clair nango. OK. Ara clair nango. Donc le bon tient dans sens pour ignorer président dans son bobo non. Non. Na habite c'est aussi comprendre. C'est comprendre que boboté Barcelone. Aussi l'Europe ba fendi faillite, tala fendi ce qu'on a joué bon Barcelone. Aussi ba fâché Colombo. Barcelone. Aussi ba Lalou. Aussi ba biso oui comme ça va dire. Oh papa, tika Lalou, tika oh il y a de loin. Les lots timu kile fona tika lobo ya de loin comme dit. Na ba père asala ngaye. Zoko mato yebani bien. Voilà. Père asala ngaye. Nazala ki boye. Oyebaki no Lalou, mais kombo ya ki no boye. Mais là, Barcelone a zwinga atenga pembeni comme boy black au point donc amona babi munzo za la bilan ya parcours no bien vina oui émission autant le baboué il faut choquer vie de loin non tout vient de ya Charlie non ya Charlie c'est mon papa muta salanga pour le logement oyebanga ils a vie de loin sikoyo lelo yo baksa atenga ngo boye wana black day donc la rôle tout le temps zali souka ce que connaît qui va rôle monsieur te na za pété mais ozano pe mais on senti makambu pene zate makambu pene zalate ozoko biso no sokuta nango l'important c'est pas Barcelone voilà donc on sentir élévation mo boy mon en venant musa bat o ba dina ba bengi oh Lalou en tout cas on a découvert pas Barcelone voilà si comme muta bongo oza mutema mabe ndenge ni nan so comme ba ada bazo ndima ba fendi ba ndima et puis SB sert na tout si la bisalu bekam ba Barcelone ba lekio par ba lekio ba si la ya si la ça la chaîne wana combo donc c'est Barça comme tu ça place ça ba chaîne oh Barcelone même dans sa chaîne maswa siko déjà bon siko gimute mama bebe keto mona mwasa bato za nango ya nini tala moni lelo to asuna posa ba keto te mona mwasa bonga na keto te parce que yo so za wana pona kufanda na ba komba bato mabe yango zo tikalaka atika na nini yango zo tikala asa kombo ngana olo ba ngai ozoko ma le ba mimika bongo lelo mimika bongo fille de ouf de wow ba film ba sanketo tama na onezo kende ba coquette sasa ozoko comprendre ba coquette sasa lelo ba princesse loose kwani ba na ba keto tena mama batu lelo mwana maso teki keto otikala bongo otikala ozoko comprendre na chana na mi Barcelone oh le so bata 4 chaînes de 5 chaînes bata la théâtre Barcelone rose avec le numéro 1 bel numéro 2 voilà bon comprendre sur ta place ça la ba tabac c'est normal faut mettre avec un tabac bon comprendre là où donc ba la chaîne oyo ce qui te fait filmer ça va ce qui te fait bazo benga bazo zela vous comprendre ce que tongo tatoye banit et alors ba tunio webi la voix du peuple tala la voix du peuple oh nga kota nga tala na ngoti bien hypocrisie carrément bon le banoni j'ai mis et le quoi batuni les mususu sert na biso Bellevue webi SBTV si la bisal donc apena na tala kangote mais ndenge yomdo webi singa ya mona ce que ça bon en tout cas na vie photo ye ba ko sorola mitema fait da pembe muta keto a évolué ça comment Bax keto ya net na lugana net keto ya nini muto a pisto na rabatu keto teme alinga komi mona amona mais babi mutu sepela nengo zalit yeda na succès ana succès ko baninga mstomba otala boye azana succès abonga leki darling obango tu bazana bata yi bitenga so ngo comme sanga divex te pas olingo kela émission dans lelo dolo bela to kota manga mebele mais wana nena j'ai mis wana désolé wana nuna naza désolé nandeni so ngo sesa nga émission pona ko ke so guerre d'esprit na mutu naza désolé ya Barça na désolé na point wana désolé biso to boule ba makam ba acoustique lelo Barcelone a bet acoustique
Oso comprendre Karine Mokonza petaka acoustique. Non na yoki te faut Barcelone ko ta studio na yoka mandam. Nanga mona yo solo na Karine Mokonza autorité. Yebise atinde lo parti Barça boaki. Suka na libanga. Oh. Karine Mokonzi binango na Feli Tigre. Ah, papa Wemba binango na Amazon. Yango bongo. Na Eros go Barça fanda kalikla mu. Nga bwe na lekechu. La luma leba. La luma leba mama linga kayo lekechu mwana. Nzoko mwana. Ali ba ipoki nga susu na nzembo ya bina file o ya nini? Ya terminus. Zoko man bolingo na ngai yone nyonso na nga la luma leba kinga kati ata yomoko siko yebisanga siko mudana ba innovation bongo azo bule ba innovation yozo lala obula mara moko pona batu kuna yazo azo bule ndenge nini abimisa batu abule ndenge nini a organiser loko. Non, biso dem do tindi bino mituna bino eko créer. Non. On a besoin de mission na ye. Vous comprenez? Tout ce qui est biloko wana ba quête wana za raté. Nga na lo bango clair ba décor. Nga to souffrir na ba décor. Ba mis de souffrance ba ya fifi ba suprême gogan. Mais le lot suprême azo pas acheter na parler. Ya fifi acheter na parler décor on m'a véhiculé. Nga ti lo na racheter biso. Parce qu'on a fona fona na ko na yo que la banquette. Bongo na pas ma journée. Jamais. On a fait CP l'année. Na c'est na tournage mon na campagne décor à meminga na mutuka. Ça le bien. Et ça nga bien ngati na victoire et na 17e parce que na lemba. Voilà. Ce qu'on fait na bagi ngane to za ndeng moko. Ce qu'on a na ngo yede ba ninga. Oh non. To tika ba keto. Yo Barcelone TV. Oh ba serbe ba ya bazo ya jouer bazo CP là. Ngaka vona jouer pas Barcelone. Tout ce qui est biloko wana. Parce que film ici tout le monde filme même sous. Nous c'est mbongo. Et puis tout ça pesa sous batu bazo jouer. Voilà. Page donc. Parce que muta bongo benge. Soka zaki keto. Bien zaki muta zoua. Ye mu fasa la ba film ne ye moroti. Mais ça va permettre qu'on pesa bande ko ba nzao. Film zo oito sila o ya nzao. Nzao ekende. Tina binanga film binzo ko tika siko. Ya pasteur nzao tanike mati. Zoko ba pesi ya nzao. Ba pesi Venation 98. Venation Nico Chege. Nico Chege pas le monde de télévision sous. Nico ngane bon. A pesa ke Barcelone a pesa ke monga sali fel. Wana maram na ngaite. On se comprend. Si comme moteur aux la quête on a battu zoua. Bien songi. Faut pesa faut garder maram ne mon côté. Ko fait le bien manze momoro. Na tantan. Mawa jalousie na yo po yo zanga lupemba. Mawa trahison na yo po yo zanga. Zoroman. Okobonga jamais po motema no mabe. Na wenzo zalaki na mesa kasi souviens-toi Zundu. Marchandise zalaki yanga oteka kyozwa kentere ebele. Zoroman. Soko zara bongo banotika la sima. Donc mon ebani na makamutu O tika la sima biso na batana te. O za 21e siècle. Ba do boule nini fo basala. Zoko ba lo ba chaîne ebota mebele bien. Ba comédie ba bu ba comprendre faut ça la chaîne na biso. Zoko man ba petit mundu ta. Ça la chaîne mais parce que bit. Ça la chaîne yeba bit. Zape na mbongo. Yeba sala. Zape na mbongo. La lou. Zape na mbongo. Yo munoko bondeni. Yo to bidé yo zape na mbongo. Yo sala o sala chaîne pour otaka ba délire. Au fin de temps image moi il y a 5 minutes. Pour ça te c'est que wana au quotidien ba comédie tu ba le baké ya Gabi alors ko ça ba film mettre la Congo référence. Na chaîne ne mo ka benga ba comédie ba jouer. Ah pesa bango mokoté, ah mokoté. Est-ce que on a lingaki? Oui bi Gabriel Bolé motive. Oui, mais l'autre salle na Gabi wana niveau ba bengi ngape. T'es à la vitesse oh. Ami 6 heures wana donc ba serre na so ba sila bisal. Ah ben tête te to sola ki ngo abaki na projet. Kuta a solista ki l'équipe est formidable. Et déjà rigolo. A ta filmé? So man, et là on soit un projet. Net de ba coquette ça. Bon moi ça ba filmer. Souka. So man ba SB ba sila bisal. Ba o sala ba filmer. Mami. Tozala la pembe, ketote. So comprend que muta lekio
Donc, pour comprendre, tu es loin la terrasse parce que tu banda cité d'ambiance. C'est comme déjà 16 h. Il faut que comment musique, ça va bien. YouTube, la musique, il y a un est-ce que le système a ciment, mais il y a un télémassico pour que vous compreniez. Biso bana le bana ni la lou. Tu as dans par rapport il y a bataketo. Donc faut aussi kango. Aussi kango pour retourner dans le 21e siècle. Les lopes na basi il y a keto barati. Moi moi ce que so comme le gros keto. Bari de bimone longi. Tika bongo. Vous comprenez bari de bimone longi. Donc tout tika babiloko wana. Luka obule ni na osala. Voilà. Que non afandaka ngai bango kaka batonga ka batu. Bango na basala ka batakisi. Non non non. Na tango yozo bule mutakisi. Kuna na tana le msusu parane azo tsena mabondeli. Voilà. Zo komana tango yozo bule ndeti mwana na basokola e papa na kangele jeune ya 5 jours. Papa ndende papa le kine a lobby. Donc pasteur Mukuna. Faut pas comprendre que ba vie wana to linyango te. Normalement j'ai mis vous comprenez on est qui théâtre kala ko finga rabatu ya ko buda rabatu te obimate vous comprenez obimate pour obima c'est que faut mi kitisa devant ba mikolo faut mi kitisa devant mwana mukie vous comprenez linga musa na yo yaka na basija malamu sala ba pièce no ya malamu ba otala ngo kaka comprendre ba otala ngo. Le Karine me rend ça polémique au fin de internet voilà. Vous comprenez bien non Simba na Karine. Donc tu as bloqué wana. Voilà donc merci. Bah tout soit le bien parce que par rapport des bachons peine de kende là. S'il faut ça là ma palmarès. Au co classé net né. Ya bachen. Bachen nem no théâtre. Toi longo. Bani ba fanatique batala so ba yebit. Lo bakas. Ba yebi déjà ndesi ngana lo ba biso net na biso. Biso to rose avec deuxième chaîne. Première année. Bon, première bango ba lukano batsana au première. Parce que ngande ko to rose avec première. Biso to rose avec première. Bino. To rose avec première. Barcelone TV. Ba lo beta biso ba ate. Barcelone TV. Ibongo obosani nan au Bellevue TV. Grande équipe. Il y a ça premier deuxième. Bon, toke non nenga ba nenga ya baba. Polémique té. Toke non ba nenga square ba chaîne na so ba kinya. Normal. Biso siko to RTNC. Chaîne nationale. Zoroman. D'être bella. Ba télé 50. Parce qu'au niveau télé 50 so ezala makam. On comprend. SB na ba vitesse serré nango. Ça rose va pe biwana. Biwana. Papimboma. Zoroman dasko place ba makambo ezala. Ba vena so ba Vincent Chilouze. Quand on va théâtre. La voix du peuple. La voix du peuple va ça théâtre. La voix du peuple va Québec digital Congo. Parce que les ketu mwana le roi les ketu les TV ko les TV donc t'as dans le qui les ketu place t'as dans le qui les ketu place classé ni antenne munene antenne am ke azagaya et antenne am ke les ketu on s'appelle RTNCD équipe nationale. Oui, bien, les ketu RTNCD mais Bellevue TV au côté on le quoi télé 50. Bon télé 50 mon lo muké. T'es sur le colombe le RTNCD. RTNCD télé. Mais tout ça na télé 50. RTNCD ka grande. Donc on comprendre que la chaîne on so tangi wana. Ya ba chaîne où ça vérité. Ils ont se pelisa biso na ba théâtre. Voilà. Vous comprenez sikoyo. Yo lo bulaka ndenge nini faut ça la ba non ngana kokotsa ngana polémique ya batute. So comprend to telemi ate peut tanga ba komba batu na ba plateau non ngana sala be miso bongo te. Voilà. Vous comprenez? Mais on répond à ba question. Ngana répondre na ba question. Tant que dans ça ba classe ba miso ba tumususu, o ya ça on la Congo Victoria. Pour le boss ba miso ba clash. Tant que na o sala on tata. Tala lu maramba lo. Ngaba baby professeur de la bière. Ba na posa ba bière na bango net mikolo yo. Bo benga ba ksenga kombo. Nani? Oh anti stress. Pona o sala ni. Anti stress donc. O sala net ndenge. Marambe babi nanga bilenge zo lande pa na ngai. O pesa goût. Na o pesa goût na ba théâtre. Barcelone o bomanga pardon. Bien solo. Na mikolo na lo belo mo pembe na Barcelone. Ko sepela, ko yebana, bambongo, ba relation, même musika ya Barcelone, enfer na lifelo. A comme Nzambe quoi. Oh, maintenant lo bana yo. J'ai mis quoi Nzambe là. Au moins de toza bo na vie faut la reconnaissant. Babi la reconnaissance yango sala ka mutu. Omoni ngana ko ignorer de lointé. Même Barcelone au bengananga au tomboka. On comprend?
Donc chaque na vie na biso toza na ba dans les étapes. Zo pas parce vie est ba tremplin. Léonard Zaki la lou mon Zaki boy. Le bien ngombe boy. Le bien comme boy. Na o mata. Zo comment siko po o mata, c'est qu'il faut piston. Comme ça na biso za piston. Voilà. Zo comment ko za pe mena mutu mo ba lingaka ye. Ye ba bilo yo l'air yo ye wana ba ko ma lingo pe. Ba lingo sko na moto nani? Na moto mutu wana. Zo comment sko oyo sala mutu eza nini? Luka o laksanini musala. Donc o diembela na moto wana po sko yo l'air o diembela na moto wana. Luka sko sani o kolisa sko travail. Voilà, et puis sko yo kilo. Po mutu wana ko fula na moto na ye. Mais so e bo jouer et ba no ba ise epé. Voilà. Ba commentaire ba fanatique ba komarana ba ngaraté. Ah ye to sepel nete bo jouer té. Ah ye bo jouer té. Vous comprenez? Ce que biso moi grâce à Zali, to yebi mo ndambelo ko ngo ba zo sepela na biso pe. Voilà, merci beaucoup la lutte. Tala ba nga bilo mususu o mona to ko décheta là. J'ai mis aux importants dans la relation. Parce qu'on a pas Barcelone boye, ma formidable. A pesinga rila, a fongo la livre ne relation. Da fongo la motema quoi. Na ba papier le roi, ya papier le roi formule sur carte illimitée. Carte illimitée papier le roi. Na ba été. Baksa boaka moto yo moto boaka bazola de la cause réelle mokonza bazombo boaka kai ba masa ba copine ba Nancy Lisanga mama Lis o ba bloqué zoya zo comprendre ba copine ba Taylor la météo là na Ottawa ba Taylor la météo là boaka bang makambo ezali ba maître Blaise Beck pour na kata Londres coach olympique abilalou bino bana njil bolinga to na ba chemise ba blouson fezala blouson yango. Et bien le mot va se plaindre ba binanga gros bébé cause la paix moi sa star ya pe ka moi problème via ba sa star faut dans la moi discrétion mais tout le monde nango te pas moi si ya vie de loin. Justine Mata la patronne ba bi e bende ku de coiffure snap vidéo akende boy vidéo babi c'est comme si ezo pese penate ke kilo moko ya cause la moi sa star hein. Voilà ba fan karande ba lobi nanga babi nanga soko to ya ba mutu na bango mo tuna question oyo wa sikoyo ba faut ba tunande père zo bon ba tunande père pourquoi père a ça bon pour exemple ma bolingo na bango le roi ba la va comme na nkoba o ana droit au sepelate les musu mobile nazo sepela bongo parce que mobile nazo sepela bongo azo sa promotion ba mobile na ye zo comprendre bon ba ça na bango ti ya mabeta o ezaka passe sur mobile na bi ko sa soute mais so ka sali si mobile nazo sepela na ye o ata mo sa start mobile na star amune na ya monde entier bongo comme c'est Elise pas pessimiste ba tout devoir abiso le canaux ça la direct ko ça la ngote na snap ça la peine na funelo no normal sans maquillage au moins le ce comme ça mabe po bolinka ba vidéo ba te sans maquillage ala de naturel ah bon on est dépend na ndeko na biso si je na lobi ça mabe ta oui que le monde a remarqué depuis bana émission ozo banga ko ba mamba Elise nazo lo bano med faut répéter na robanga na banga raté na banga raté sauf que na respectera nde batu na banga raté na banga raté zo komba na respectera nde batu parce qu'on ngana banga nde ser na biso Elise na nini ngana yeto finga na te to sona te parce qu'on banga nde na nini onabi yom do bisinga tike ba besi devoir ba snap te kasi da o ya lobit kasi ezala pe et quand tu sais la patronne na kati pour pas lingi pe ka vi wana ya snap ya vidéo maman formidable bokeba bokeba maman formidable ali banga oh ya mabe acoustique malbesona yoka moi ça yemba kitoko bona studio ya solo toze la to yoka omso da tembe na bina yo niveau toze l'acoustique na olinga kana yoka onde ni kozala acoustique soko babwaki yo te na acoustique en tout cas faut milela faut lela voilà acoustique mo eza bezo clôturer année acoustique wana voilà et Karine mokonza abenga bi Barça ko sal sango ba jeter na yoka les gars biso ga o bwaki ngatenga no to be ban bama si de tonda kunati si de tonda donc te formidable la côte na studio na tala no ba kala siko mo formidable ngade na pesi yango mais ba fan bango ba pesi yango voilà donc mutu na vie so za artiste ba fan no ba c'est pas ça ba fan na yo zo man ba fan ba comprendre que ni to kana star na biso mo c'est pas ça biso
blague te nga kuna komana bafano na sepetsa bango voilà tozo chuter na biso déjà loba na ba fan oyo c'est comme si ba pirater Facebook ya Ursule Pechanga parce que côté la Ursule boy akoko zalata kota pour afinga moto mais na kata Facebook na ben jour moko alega ya ndeko na biso o bazala problème na Caleb alors akomi ko se plaindre abi que no ba pirater parce que bilo moko ba fan homme so ko s'appelle loko mongo pour que ba dénigrer moto o lo na ba fan na bino o ba sala makamba boy. En tout cas, c'est regrettable de 1. Biso toza biso po bino bosalaka. Vous comprenez? Tolinga bino. Biso pe bino linga biso tolinga bino. Donc na okamwa fanatique wa linga star na ye, OK ko sala mama bongo. En tout cas, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Kolinga kota poto place bazate. Kolinga kota qui songi bien ko bomisa batu po yo renier mabe muta salé le bon en tout cas ko pera mako la bino a sel ka bongo pour mabe c'est pesant eza entre biso to tika ba vie on lo baté na lo baki na mission art to tika vie ya keto to tika vie wana zo comment so muninga salé lo c'est pe là ngande na bi pechanga ngande na mona ramu pecha c'est ma sœur c'est ma tante zo combat to so la bien. Et puis, sur Instagram. Donc, tout passe seulement bon en Kobatika. Botika ko inisa batu, boluka kimia. Voilà. Donc, on va se poser fanatique vraiment. En tout cas, ça limabe. Biso linga bino pomno linga biso. Voilà, tout de chuter na biso na le baka Pierrot en danger ou quoi? Banda Bali basa poto baza ya kosilika ngapo na boya ka sa ba émission parce que na mona ngo vient ma comme Maxime Pierrot Ndombas wana pena vient nga donc na ko le ka tena émission pour que na kota non na ko peka ke do mtasali choix na ye mais ba fan na bino basa poto la minto ba misala ba ngoni o ba to mona ita ni tolomo mutakalisation le bon na basa ngana ba ex c'est bon quoi ko yoka yo tindet na ngai vraiment ba bibise non nga collègue na ote vient na wa musala bana musala va ya Pierrot nde miko to benga ya pe Eddie Murphy Eddie Murphy tonton Loulou donc chaque pièce va changer combo pour ayebi benelo ko makasi donc ngana oloba bat muto alinga sa eloko bongo kosala ngote kotika yango eza relation la vie continue mais c'est quoi ça la vie continue on se comprend ce que ezaki ce qu'on a tourne yo pe na tourne yo ndeko wana non donc tu comprends que la vie continue totika ba makamwa to ba ndeko totika onuire ndeko no pozwani onuire ndeko no pozwani donc totika yango après l'amour ne tolobaka c'est la famille donc voilà donc batika ba sala ngote ya mabe voilà to comme vraiment na suka après pièce oyo bo préparer pièce déjà ba fille en ligne non voilà film ya yeko komi ou bien formidable mda komi Barcelone nakoba na pesa ko ba titre Kota Talaka tena ki Zouato Buzoba meilleur film de l'année Zouato Buzoba la Talaka tala siko yo mbali boson na mona bote film n'est-ce pas ça 1 heure de temps bon 10 000 cas OK 10 000 cas plaisir commentaire voilà so comprendre maman formidable moi na ba fan Mbappé c'est ngate maman Fachou voilà on fait tout cas donc nana maman chérie et ba kombo kakati eno ba kombo mais si ko ba peso si ba do peso ba kombo c'est que ba sepela non c'est que ça la musala bien donc tant pis pour les jaloux donc venez so fali pour pas le baka et l'or mort car o ngana sepela nango moto azo calculer ngana na ibina ngaite et ça la bien ça la moi bien moyo oyina mutu ma ibina ite voilà tout de suite donc déjà ba fille Aline to côté déjà extrait déjà je crois na soir ah wa bel lobby na tongo déjà maman formidable a boire déjà premier épisode donc eza film moro ba tu ba sengi yango fort potaka to sisango kale po to aki dans la film ya nza wanda oleka parce que tellement ba extrait ba photo déjà et na page ba tout ce que ya page donc to ba lembi ba pelle to lembi ba fond donc fait caméra ça bon plaisir peut être que ton côté mais mère ça nini donc film moko eza makasi fort ce que vous comprendre la luna bango
niveau zo sala. On a joué rôle. Nga ce qu'on na pièce au fille en ligne, na joué Pire Petit, il y a Omar ina Gecho. Pire Petit, il y a maman formidable na Karine Amadou. Parce qu'on a bêta bango abo. Voilà, rôle. Na bêta bango boy. Ma songi. Si ba ta yo moko ba. Na rolo ba mabe pona nini. Muta fula. Donc muta fula nga boye et puis ayo pesa mutu rôle. Bino tu a comédie. So ka pesa yo rôle. So ka pesa yo et puis mutu nyer so jouer na film à Barcelone. Ah mata ici. So ki obimité, bien sûr ba bengi o te fan sa famille. C'est qu'il y a un problème. On a un problème. Pour que chaque film doit jouer relation ils sont autant. Ils sont baxam. Voilà, merci beaucoup Lalou Babia. Yo d'abord ils sont comme fanatique numéro 0 non. Abinga na noter so ba nous noter la rayo. Dans ce tableau nous ka c'est la film na otinde lo ba lien. Otala la loi lo ba pas mbaté. Voilà Lalou, merci te comme vraiment la. Donc déjà pas continuer toujours qu'on s'abonner massivement na Naomi Barcelone TV et puis la deuxième chaîne na biso Barcelone Star TV. Bon continuer toujours à s'abonner émission qui ngaka tzawana bozazawana la luna bino yeyo bon continuer toujours ko aimer ko liker ndeka ka ezalaka le 5 janvier okete 5 janvier tu as invité okete tu as invité sauf que lobito aki lobito genda cop mon mère usika to zonga retard to le maki fait quoi que ça studio ma ko so tenté zoko man donc nande personne genda ko rendre visite na papa na ye donc papa na le baka bien te papa na avec Pascal Moukouna kasi le ba bongo na pesi ba mbote belé na papa Pascal Moukouna donc to le magi fort mais to benga déjà Jorvi Mwanda moto mobimba à comprendre mère a pesi cadeau na ye soki azongi voilà cadeau na donc ba mbote na déjà belé na mon boss RK Muchanga Champions League ba bien to coacher la lu fala rabou la lu fo ndana ngo boyango ne makambu Naomi Barcelone maman formidable azo sala kaka ndenge toyokanaki peut-être devoir na ye face à la kaka ata bo fingi a sala kaka akanga ne pe candidat mwana mwasa ba zoko mwana aki parler pour makambu bete donc bambote belé na maman elonga maman bota Naomi Barcelone les zo luko bundisa maman formidable maman elonga gumbi mabolongo afongoli bible a sambela so ole kawapi bambote belé na papa Enoch Kalo et papa Albert Kalombo na kata Brazzaville et non Kalombo les pasteurs na peso bambote na j'imagine toi les pères des jumeaux bambote yangwana maître Blaise Ebekwa babi coach olympique bambote no yangwana bambote belé na maman Fifi Lukula na kata Bobini et puis maman na Ade bambote na ve na ngai boza tellement ebele ichama ndango eta pasuka Tavaris Igwe Tuchangu ba maman Fadi boutique de la mère de l'éternel. Voilà, de base belé. Base belé na pesa mbote na petite sœur propre moi solo ndanga depuis Maroc. Brenda Bafo de longues jambes na kata Maroc et puis na bosante Ketchabukele la Boukarti. Voilà. Voiture moi 4 na rabuso talier. Donc Lalou, merci pour ce numéro. Numéro contact plus 243 89 688 2000 89 688 2000. La page d'anga boke ko s'abonner na Instagram kuna babiloko sikezo kota Instagram Label Maleba et non Lalou Maleba officiel Instagram bo s'abonner et puis na Facebook nanga kuna Label Maleba bo tindika kuna da WhatsApp ezana ko koma et puis na sepel no makasi yo kabela nga balalo kabela nga na plate wala ko bosanga mon boss Jibe Kumaluta ngala lingaka na ebito so na changer longi bien na sani boss nazama banana wanda kolela nazama tanga na kufi abiri mwasi na yo atutelaka tolo Lydia Kapajika abali mbali mususu donc nazala ba choc yango andi matanga nazo kaba ngama na bino nga na kota ngote donc nazo kaba te na problème bien sûr que ça na Karine Mokonzi la baronne la baronne Karine Mokonzi future maman madame future madame donc biso to fêter ka ana ndenge basala rati et puis maman formidable abia ko sala chamoko ya libala pona Karine Mokonzi donc on sala chamoko Yung ba idongo zo ngwa bon forme. Eza TV. Azo ba idongo bon Barcelone. Eza ngonga. TV ngonga. So azo ba idongo quoi. On adorer Barcelone. Aleki kuna nzambe, aleki kuna mama bino. Voilà, merci beaucoup to comme na suka très cher. Ana pesi boss mote, Jibe Kumaluta. Les pétroliers. Les pétroliers, net na changer longi boss. O mona nga bien te. Bakanga longa noir pour kipenga boss. Voilà mon boss, les boss très. Banana ba marambo ba film bozo kipenga te.
te wana biso ba biloko to stop on to ngana lo mo bo saka nde otata wana makamna oh voilà, là c'est mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Ça a manqué. Balobi la Chine, nous sommes une famille, c'est la force. Donc Moutako Panzabi sauté. Toza et Longo aussi, merci encore une fois à Maman Belgique Léa, il y a 2. Merci pour le conseil Nayo, surtout par rapport à ma vie privée. Hein. Merci beaucoup Nayoki. Merci aussi à Maman Belgique 4, Maman Liliane, Maman Yolande depuis quelque part, Maman Lingaba Mboka Bavanda raté. Maman depuis Rennes. Karabongo, Alingba Bokamboka Vanda raté. Voilà, FMA depuis Paris, François Mambia, Yangwana. Il y a le Dimabi Mokolamombe à Paris, mon grand frère, merci pour notre soutien. Merci beaucoup à Ado Senga Maître Sengi, qui ngasani toujours. Nakata ba Suisse bino to lingara jema ibele na lingablu mo mingi merci na assistance bolim sama mna lobela mo la musala ya nani ya Jazz Kavulu na Gossip TV Kerit Sampi donc moi la musala Kerit Chimpi pour simple da nani o jolisia na compris na ngote Kerit Chimpi moi la musala ya Jazz Kavulu na lobaka na bino ko lingara mo sa poto la lolengelo yengete omoni ma ambassadeur ya bir choc on se retrouve prochainement au revoir. Bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Là de télé, sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa Siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo. Pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à Luta Continua, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total, Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans l'idéologie européenne, Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na nenga ilusa. Victoria Certa. Amen.